boyebi eloko babengi kindoki nde oyo elingi esalema awa toza na problème na mboka na biso ya oyo tozomona impunité ezalaki kosalema même soki bakangi mutu bazokende na ye na prison koyoka kaka coup de fil raïsa anasema arudi bazongi na mutu lelo pendant que la justice essaie de se relever touti koperdre kutu magistrat moko olie baproposer même ke bafutaka bamagistrat mbongo ya malonga batia bango na condition ya ke bazala vraiment indépendant biso toye awa na makambo yake c'est-à-dire dépendre soki ndenge nini toyebisi bango boyi biso toza bareprésentant ndenge tobimi awa. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby, tozaba représentant, tozaba tindami ya population. Jamais tokoki ko siéger pendant que oyo atinda kibiso a lobby bo siéger. Donc, tozo monate loi wana et yembangu mango sala nini. Ndenge toza batu ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée. Et les kakate. Oyo yembangu mango esali papa awa janini. Ayo kanga bourgmestre commune ya Barumbu. Ils ont distribué 40 000 fois 40 000 francs pour chacun. Dans ma chèque pour le 4 moto à partir à Boutou. Bien au moni, garde corps il y a parti à Zalakiwana, à Zaba image va preuve à la pluie. Les bails pour voir Soeba Kenenaï. Bourgmestre a PPD, ils ont distribué 40 000 fois 40 000 fois chacun. Dans ma chèque à partir à Boutou au 4 moto. On a loi même pas 10 jours. Mbangu il est dans bureau d'études et le mon côté gouvernement balobi makambouté. Soki olobi na bango bozo kende ko benga bawewa donc ba magistrat baza bawewa batutu oyo bazolo baza bawewa et puis balingi ba réduire de pas papa ya makambo ya justice na ba tribu biso peto ko senga bato a ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population mutu moko abima alobake yenda zo représenter province boye yende batindi ki akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération de tozolo ba ya kanga muyibi. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit to soulever mention to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te to vandi sango to zonga na plénière to loba ke bawo batinda ke to biso ke to représenter bango baboyi makambo bango balobi te bango baza majorité a toza combien 500 wana baloba ke za ya lokuta ezana ba député obayaka te depuis banda bazwaka bambongo balobelaka pe bango te awa toza muke boye ebele ne bazali banda nalobaki mukolo moko akolela mbangu ekobanda biro nyonso administration assemblée bokei bokokuta ngo vide bato basi bakimikimi kaka ba urgence nini na makambo alwa oyo yango tolobi mo biso tobimi lokola bazoloba bao bazo manifester bazaba touté bazaba wewate toko kota jamais na messe noire. On ne peut pas entrer dans un complot oyo bao batinda kibiso ba pekisi biso nde tolobi na bango. Il n'y a pas question d'appartenance politique. Aweza départ ya kabunde te oyo bazaki ko lukaso ki ndenge eza loi mobeko ekotikala. La loi est impersonnelle et générale. Tiko mobeko oyo ezoya et puis la loi eza ndenge bato bazolo baloba wana te. Loi eutaka na besoin ya population. Population ni lobby que tozana besoin bo ça vient répondre à quelle question pas répondre biso na mutuna wana te ça ne vient répondre qu'à une question d'un groupe d'individus. C'est quoi cette histoire là tokotala na katikati zoka biso kana mouvement ndengwana biso toboyi kotala na katikati batala bango moko biso tozonginda 2 hours later.